Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance c'est qui lisusu. Mwana musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Ezo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est déjà Umeya Kabila. Ce qui le 23, élection ezalité le 24, tout cinq indépendance à Bissau. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Surtout Balandia 3W congolocolenews.net. Merci Balandia Nabiso. Banamboka, beaucoup mona ke tozali toujours à la guerre comme à la guerre. Nandenge ya mwana musala na bino toujours. Tozali déjà awa na place na liboso ya hôpital ya cinquantenaire. Makambu nyonso ezali déjà ya kobongisama. Tozo mona déjà batu nyonso baza déjà mobilisé. Ndenge bokoki ko constater bino nyonso côté kuna na kati kuna batu bazali déjà vraiment des corps eza déjà plantés. Banamboka tozali awa pona ko rendre bino service na ndenge bo mesana ko zwaka yango liboso na biso. Tozozela kobima ya corps ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo bako benga le père de la démocratie, icône ya démocratie congolaise, icône oyo bako benga lelo héros national. Bozomona déjà des corps ezali ndenge ezali wana. Biso na bino tozali na kati ya kozela. Tozomona awa batu nyonso bazali déjà mobilisé, batu ya IDPS bazali, ba parti ezali ebele, disposition sécuritaire ezwami normal. Ndenge mwana mboka alobaki ke disposition sécuritaire ekozala malamu bozana kati ya komona bino moko ya koloba mingi ezali te parce que boomona ke bilili yango moko ezana kati ya koloba tokoloba lisusu nini tozali bana misala bokotuna ebembe ekozala exposé wapi tokokende tokolongwa awa na hôpital ya cinquantenaire tokozala na stade des martyrs epai wapi ebongisami pona ko exposé pe ko tia esik donc kopesa opportunité na mutu nyonso ayeba na komona yango malamu tozolongwa awa tokoma lisusu na stade des martyrs po tolakisa bino lolenge masolo ezali na kati ya koleka na ndenge ya mwana musala na bino toujours tozozwela bino pe maloba ya moko na moko bazali awa bayeba na koloba na micro na bino tozokoba mwana mboka mbote papa tokoki koyeba kombo langa Julie Mubenga. Merci mwana mboka Julie Mubenga. Tomoni bino awa liboso ya hôpital du cinquantenaire oyo bokozela corps ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yebisa biso nanu ozali famille sentiment nini ozali na yango nanu pona koyamba corps ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Bon, sentiment nanga d'abord dans une émotion. Émotion za makasi ya komona ke corps oyo sali déjà 2 ans en Europe. Salamana mte banda mukile banda. Salamana mte alors naza vraiment je suis vraiment émotionné na une émotion makasi pona ko mona lelo ke papa Etienne azong corps ya Tshisekedi zong na Congo pona kokundango voilà. Mwana mboka eloko nini vraiment ou bien souvenir nini yoko kiko zala nango pona mwana mboka Etienne Tshisekedi. Mwana mboka Etienne Tshisekedi azo représenter nini pe nani epai na yo. En tout cas, pour l'angaï, en tout cas, moi, Namboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba, asa d'abord mutumune Namboka. Oh, le lot celui to comme na place to comme c'est grâce à lui. Ça on peut pas le nier, on peut pas le refuser. Et ça grâce à Tshisekedi le lot tozali. Et là on a tous ces pays na pour na mon état de droit et côté. Donc plaisir nanga ça vraiment beaucoup plus wana asa père à démocratie. So démocratie le côté na kati Mboka oh ça grâce à Tshisekedi. Voilà. Lolenge nini omoni masolo ya funérailles ya mwana mboka mabongisi nyonso parce que ozali famille ozape na ba appréciation personnelle par rapport ya ndengi falaki ezala na lolenge basali yango lelo appréciation na ezali nini? Bon wana penza na zana mingi ya ko loba sur ça mais personnellement pour nga na moni zo le kalango normal les normal voilà. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC.
Merci balandi à www.congolocolenews.net. Banamboka bokomona ke masolo ezoleka normal awa na hôpital ya cinquantenaire. Décor ezali bien planté. Soki boyoki bokomona ke mouvement e bandi, c'est que nyonso esengeli kosalema esalemi déjà kalate. Kor ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba ezobima na kati ya morgue ya cinquantenaire. Bana mboka tozali awa pona kopesa bino information musala na biso yango na boponela ki biso. Na ndenge ya bana misala na bino toujours bozela bomona lisusu masolo ndenge ezali na kati ya koleka parce que tokozwaye awa tokokende na ye malembe ti na stade de martyr bipai wape bongisami pona exposition ya corps. Bana mboka soki botali kuna bokomona ke ambiance ezali total awa na hôpital ya cinquantenaire. Bana mboka bazali vraiment mobilisé baye kaka kozela sortie ya corps ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tokozwa pe mwana mboka mlisusu ayeba na kopesa likanisi na ye mwana mboka mbote papa tokoki koyeba kombo na nga Derrick yebisa biso nano eloko esangisi bino lisusu lelo sentiment na yo nini par rapport ya matanga ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bon papa tozana mawana esengo lisusu pona omone bema papa na biso yawa totiki misala toyebo tolela ngo papa yango nde omoni toza donc ensemble papa yango omoni toye donc ndenge ozomona bato bazosepela bodong eza esengo moko ya makasi papa talaka depuis akufa desa yango na 4 mois donc aye donc fallait tozala na esengo pena donc na mboka na biso. Merci bana mboka soki bokomona kuna bozomona ke ambiance ezali totali awa ya koloba mingi ezali te bilili yango moko eza na kati ya koloba na ndenge ya mwana musala na bino toujours disposition sécuritaire ezwami kitoko makasi ndenge mwana mboka alobaki ke disposition sécuritaire ekozala malamu bozomona ambiance eza na kati ya korenye awa bilili ekoloba tozopusana po tozwaka bana mboka mususu malembe na ndenge ya mwana musala na bino toujours tokokoba na musala. Mwana mboka mbote papa tokoki koyeba kombo na ngai John Mbata. Mwana mboka John tomoni bino awa liboso ya hôpital ya cinquantenaire boye kobimisa elongo na batu nyonso nzoto ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo bakobenga lelo icône ya démocratie congolaise. Liloba nini okoki koloba par rapport ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Voilà, merci beaucoup. Ya liboso pona ngai ezali esengo makasi ya komona ete moto monene oyo atiki biso ezali penza moto monene oyo azali kati na makanisi na biso parce que a représentaki ebele pona biso pe akotikala kaka ntango nyonso na makanisi na biso na lutte oyo monene ye abundi na vie politique na ye vraiment abundeli biso ebele na mboka oyo asali ya minene oyo lelo tokoki kobenga héros national parce que yende azali père ya démocratie abundi makasi po tozala oyo tozali lelo po tozala na liberté même ya s'exprimer même ya koloba nde yende mutu a motiver biso na kotindaka biso même voire même ya koyebisa biso ete peuple congolais prenez-vous en charge tant balobi prenez-vous en charge eza phrase moko fo koyeba eza magique pourquoi parce que na kati ya prenez-vous en charge tout est là dedans. Merci mwana mboka tozozwa pe bana mboka mususu oyo bakoki kobakisa mwa liloba moko par rapport ya nzoto ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mwana mboka mbote papa tokoki koyeba kombo na mama Irene Samba Omeni. Merci mwana mboka tomoni bino awa pona koyamba corps ya mwana mboka Etienne Tshisekedi awa na hôpital ya cinquantenaire. Yebisa biso eloko nini okoki kozala nango lokola souvenir kati ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Bon, nazana ba souvenir na belé parce que tozali ko fa na ipe ko sone parce que ngazali mwana papa na ngazali combattant na IDPS. Tant papa côté c'était automatique biso be bana to côté na kati ya IDPS. Donc eloko mala garder à maka c'est pas na eza constance. Donc atikali ma constant na ba idéologie na ye. Tout le monde a battu ko taper vraiment à côté mais atikali constant. Oh ya zayi ko lo bazali déterminé. Soka lobi likambu, il était déterminé au kenango tina suka.
Donc c'est vraiment un homme sage, Aza vraiment idole na biso. Vraiment nous regrettons beaucoup na liwanaye parce que vraiment a inculqué son mentalité moi bien. Ça fait moins 30 ans na IDPS. Là on a président cellulaire. Et IDPS imaginez la fédération Funa Naza la seule femme. On a président cellulaire. Donc je suis restée constante grâce à ma idéologie. Merci moi namboka toko zwape ba namboka mususu. Ba namboka soki bozomona boyoki déjà Corbillard et Leli. Koti kuna po eye bana kota la disposition ya lolenge nini corps ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba e koki kobima tozali awa pona ko servir bino toujours na ndenge ya mwana musala na bino tozoko banano topusana pe mopanzi masolo yango ezali bandeko na nga boza na kati ya komona bino nyonso moyen ya kolobango mingi ezali te bokomona ndenge décor ezali planté awa liboso ya cinquantenaire awa epai wapi mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba koru na ye ezwami tokotala kuna bozomona deja ke ambiance mouvement wana ezali kaka ndambo batu bagangi ekolakisa deja ke kala te koru ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba ezobima tozali awa minute na minute ngonga na ngonga na eleko nyonso po toyeba na koinforme bino kolakisa bino lolenge masolo ekoleka kati na oyo esika ndenge na koloba wana bana mboka bozomona ndenge bilili eza na kati ya koloba ndenge wana bozoyoka deja makelele bandi tozopusana deja kuna voilà bana mboka bozali na kati ya komona masolo ezali deja ya kofanda kati na esika soki bomoni deja kuna na kati ya cinquantenaire boyoki deja makelele eza na kati ya kosalema kotoyo mituka ye koganga bato bakoganga fièvre mati bana mboka bozomona ambiance ya kobima ya corps ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba awa na hôpital ya cinquantenaire bino moko boza na kati ya komona ndenge masolo eza na kati ya koleka kati na oyo esika mutu nyonso aza na posa amona lolenge nini koro ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba ekobima awa toza na fièvre ya kobima ndenge bokomona wana tokotindikana na bato nyonso koro ya mwana mboka ezali deja na nzela ya kobima bozomona deja
Déjà bana mboka touti na hôpital ya cinquantenaire na morgue ya cinquantenaire bipai wapi koro ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba ezalaki bomoni bana mikolo basi mibali public congolaise lelo ezali mobilisé nzela tozokende awa ezali vraiment opesi mbwa boyi boko mona bino moko ke mobilisation ezali vraiment total wana koro ya mwana mboka Etienne Tshisekedi eko ya malembe na ndenge ya mwana musala na bino toujours tozali awa pona kopesa bino information vrai verifiable kuna koro ya mwana mboka ezali kotambola sima na yango tozana mareime oyo baeko kampanye mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba voilà liti ya moto yango oyo balobaka moto ayebanaka na misala owa lisusu tembeza ya kosila ndenge toyebisaka bino ke tozali awa pona ko servir bino et non pona ko sala n'importe quoi. Meilleur de la RDC congolocolenews.net ezali pona bino ndenge tolobaka toujours vous servir c'est notre devoir et c'est ça ce qui fait notre différence avec les autres. Ezali ko faire vivre bino événement en entièreté totalité ya likambo ndenge ebandaki ndenge ekosuka bomonaki tozalaki na bino butu mokolo ya lobi lelo tozali awa na hôpital du cinquantenaire malembe tozokende vers stade de martyr bipai wapi koro ya mwana mboka ekozala exposé na ndenge ya mwana musala na bino tozokoba malembe tokoyeba na ko rendre bino toujours service parce que tozali awa pona yango. Balandi ya émission meilleure de la RDC boko mona ke masolo ezali vraiment ya kofanda ezali lokola à la guerre comme à la guerre na ndenge ya mwana musala na bino tozali awa bozomona déjà ambiance ndenge ezali na kati ya koleka awa tozali pona ko rendre bino service na ndenge esengeli boko mona déjà otsimananga kuna koro ya mwana mboka Etienne Tshisekedi ezoya tokoloba lisusu nini boza na kati ya komona tozali awa pona ko rendre bino service na ndenge ya mwana musala na bino toujours tozali tozokoba malembe awa soki bo constater to virer déjà toza na triomphal tozokende sikoyo direction ya stade de martyr awa moyen toloba mingi ezali te parce que bilili yango moko eza na kati ya koloba.
moyen toloba ezali te bozomona bino moko awa toza deja na virage ya kokota na stade des martyrs bokomona ya koloba mingi ezali te bana mboka bozomona bino moko foule awa na ndenge ya kosakana te ndenge ya mwana musala na bino toujours bomoni ke tokomi deja awa na virage ya stade de martyr ya koloba mingi ezali te émotion ezali vraiment oyo etikala kozala te ya tozozanga maloba tokota nano na stade bongo toyeba na koyebisa bino lisusu makambo nini ekoleka kati na oyo esika. Mboka mingi ya koloba ezali te bozomona tozali awa deja na stade des martyrs bomoni décor ezali bien planté bino nyonso boko constater elongo na biso nyonso ke makambo ekoleka malamu kati na oyo esika mingi ya koloba ezali te parce que tozali na ndenge ya mwana musala na bino toujours à la guerre comme à la guerre tokimi bambang tokwei totoki kasi tokosala toujours po toyeba na kopesa bino information en entièreté ndenge tomesana koyebisa bino ke vous servir c'est notre devoir. Voilà stade des martyrs bauti komona kokota ya nzoto ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba bauti ko betela yango maboko awa bomoni pe kokota ya mokonzi ya mboka tozana kati ya kokoba lisusu toyeba na kolakisa bino activité ekoleka nini kati na wesika tokokoba kaka. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandia 3w.congolocolenews.net. Merci Balandia Délivrance TV. Banamboka, boko mona déjà que tozali awa na stade des martyrs. Bipai wapi toyebisa kibino ke tokokoba, pe tokokoma. Po toyeba na kolaki sabino lolenge makambo ekoleka. Toyebisa kabino ke tozali bana misala. Bisika nyonso information ezali tokoya po toyeba na ko informer bino kolakisa bino lolenge makambo ekoleka. Yango bozomona décor ezali bien planté.
awa bipai wapi corps ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo toko benga icône de la démocratie congolaise héros national mutu oyo asali kelelo mboka ekoma oyo ekomi lelo. Voilà bana mboka na ndenge ya bana musala na bino toujours bokomona biso ke tobundi quand même à la guerre comme à la guerre na nyonso ya musala tozali awa pona ko rendre bino service na ndenge esengeli tokoloba lisusu nini parce que bozomona déjà kuna bipai wapi ba exposer corps ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo tokobenga héros national oyo ba ebele bakobenga icône utata ya démocratie congolaise nani akoboya biso na meilleur de la RDC. Voilà, nous avons toujours dit, c'est ça ce qui fait notre différence avec les autres. Meilleur de la RDC, tozali awa pona ko servir bino, ko rendre bino service ya qualité na ndenge boko mona boy. To bandaki na bino na aéroport, bomona ki biso butu butu. Lelo bomoni touti ko lakisa bino bilili ya hôpital ya cinquantenaire, lolenge ambiance ezalaki total. Awa tozali na stade des martyrs. Bipai wapi bokomona ke corps ya mwana mboka Etienne Tshisekedi ezali exposé awa tokozela toyebite programme mosusu ekozala ndenge nini tozali awa pona kolakisa bino makambo nyonso ekoleka kati na oyo esika musala boponelaki biso yango wana tozali pona kosala yango na ndenge ya bana misala na bino toujours tokokoba kaka.
Merci Banamboka, merci Balandi, meilleur de la RDC, merci Balandi Nabiso. Banabota Bokomona que Tozali toujours à la guerre comme à la guerre depuis 50 si awa. Nandenge ya mwana musala na bino toujours Tozali pona ko servir bino ko lakisa bino masolo lolenge ekoleka awa na stade de Martyrs bipai wapi nzoto ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo toko benga le père de la démocratie icône ya makambo nyonso oyo etali état de droit na kati ya mboka na biso ezali exposé. Tozali na mwana mboka moko azali awa toko lobisa ye pe boyeba na koyoka makanisi na ye par rapport ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mwana mboka mbote mbote papa tokoki koyeba kombo kombo na ngai babengani ngai na kombo ya Jean de Dieu Kabasela nazali président ya mutuelle des jeunes de Baluba de l'espace du Grand Kassai à Chikapa et entre-temps nazali coordonnateur national de Ligue des Patriotes pour l'avenir du Congo. Ligue des Patriotes est dirigée par coordonnateur national, coordonnatrice nationale comme on a maman Denise Nyakero Tshisekedi, nde coordonnatrice nationale ya Ligue des Patriotes, ngai nazali vice coordonnateur ya Ligue des Patriotes. Voilà mon amboka boyoki pe toyoki pe lolenge ba qualification na ba titre ozali nango na kati ya oyetali famille ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Eske okoki koyebisa biso souvenir nini okoki kozala nango na mwana mboka Etienne Tshisekedi oyo mokile mobimba bakolela lelo? Oui, merci monsieur les journalistes. Toko bosana te, il faut toloba vérité ya makambo tomoni. Onyonso tokomi koloba lelo ezapamba te à partir ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Soki ezalaka Etienne Tshisekedi te mutu alingaki aloba te na Congo awa. Biso nyonso tolingaki tozala kaka kimia na pouvoir d'abord ya Mobutu. Tant Mobutu abanda kosala mosala ata mutu moko alingaki koleka te ata na télévision ata na radio po aloba. Mais grâce à Etienne Tshisekedi wa Mulumba, c'est pourquoi biso peuple tozali un peu libre. Wana na liboso na koko bisebino. Tant toko mi na époque ya Kabila ya Mkolo. Bato nyonso bazalaki kimia moyen ya koloba ezalaki te. Pona nini? Parce que pouvoir wana ezalaki na système ya koloba ke oloba te soki olobi na komela yo mobimba. Mais tokomi pe na règne ya Kabila ya mwana. Ereni wana ezalaka ndenge moko soki olobi likambo moko boye oleki na radio olobi mabe bakangi obatie na blog. Olobi eloko moko esepeli si peuple te bakangi obatie na blog. Mais à partir ya Etienne Tshisekedi aluki démocratie na Congo, c'est pourquoi les lots tozo telema tozoloba ata soki oza pauvre ata soki oza mutu nini wana ozo telema ozoloba sans problème. Merci mwana mboka liloba nini ou bien appréciation na yo ezali ndenge nini parce que ozali mutu ya kati par rapport ya ndenge bongisaki ke makambo oyo ou bien matanga ya mwana mboka Etienne Tshisekedi ezala na lolenge omoni yango lelo. Sentiment na yo to appréciation na yo ezali lolenge nini? OK, sentiment na ngai ya liboso nazali koyebisa bande konabiso ba jeune nyonso. Tous les jeunes en commençant par les jeunes de Baluba Oyo, Ngai Nazali président il y a jeune mutuelle de Baluba de l'espace du Grand Kassai. Na koyebisa Baluba nyonso ya Baluba, jeune nyonso ya Baluba. Tina ba jeune nyonso ya ba Congolais balanda nzela moko ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Balanda mayele na ye. Bazala na sima ya président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, fils biologique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Soki bato bazoloba mabe pona Baluba bazoloba mabe. Soki na lingila ebisa bino nazobisa bino vérité o boko koyeba. Premier docteur en droit en République démocratique du Congo, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, vient des territoires de Kabeka mon secteur de Mulungu, il est Muluba. Premier maître financier à Banque mondiale, Koso Mutuna Mwindu, Bazui Mwindu batindi na Banque mondiale. Comme na yeti Chimbichi Bangu, premier maître financier à Banque mondiale, Azam Muluba. Bantu bako koyeba te. Première Miss na Congo, mwasi ya beauté, toroba beauté te. Sper Mwika, Azam Muluba, auti na Congo. Premier basketteur, meilleur joueur ya basketteur, ya volleyball, Mutombo Dikembe, Azam Muluba. Soki toloba ba musicien o bazoyemba banzembo ya bien na Congo awa. Basa Baluba, toko koloba te. Na sepeli na loba na lingala parce que bamuso bazoyoka lingala te. Basaka Baluba. Soki tolobi moyen na compter ezate mais bino mongo boyebi ke Baluba nde bafulaka moyen ezate mais o na koko bakisa ezali ke
toloba likambo ya baluba te toloba likambo ya biekolo te mais biso nyonso tozala na bomoko tolanda mayele ya Antoine Félix Tshisekedi parce que alobi toboyi tribalisme toboyi makambo ya o baluba o batetele o bayansi o bachoko o bampende bon nde maloba ya suka oyo nakoki koloba mais tolobela mabe mpona ekolo ya baluba te. Merci Banamboka, merci Balandi ya meilleur de la RDC, merci Balandi ya mokili mobimba. Bokomona ke à la guerre comme à la guerre musala eko koba kaka. Kuna miziki eko beta ambiance eko leka normal kati na oyo esika toko koba kaka na ndenge ya mwana musala na bino toujours. Tozali awa pona kolakisa bino na tango nyonso bokozala posa ya komona nini eko leka awa. Merci tokotani mbala sima. Que tous ceux qui ont leur chef de fleurs se retrouvent. Voilà, Banamboka, Bokomona déjà, awa toza déjà libanda ya martyr, bozana kati ya komona tozalaki na bino na kati bomoni awa lelo mokolo ya lelo ezalaki
présence ya mwana mboka oyo azali président ya République ya Angola na Paul Kagame mpe azalaki wana président ya République ya Rwanda. Bomoni mwana mboka Félix Tshisekedi awuti mpe kotala papa na ye. Voilà, bozomona déjà ke bato baza na kati ya kobima déjà. Tozalaki na kati na ndenge ya mwana musala na bino toujours. Bomoni ke musala ekoleka malamu kati na oyo esika. Bana mboka tozopusa na malembe toyeba na kotuna pe bana mboka mususu oyo bazali awa bayeba na kolobela biso pe liloba moko par rapport ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba na ndenge ya mwana musala na bino toujours. Mwana mboka mbote mbote yaya boni tokoki koyeba kombo na ngai Francis. Merci mwana mboka Francis. Tomoni tozalaki na kati bomoni kozonga ya mboka ya nzoto ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bomoni entrée ya oyo toko benga héritier biologique pe héritier spirituel ya mwana mboka Etienne Tshisekedi Félix Tshisekedi azalaki wana présent. Liloba nini okoki kobakisa par rapport ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Ya mwana mboka Etienne Tshisekedi na abakisa kaka l'honneur toyambi père na honneur. Makambo se salami na honneur en tant que leader à tous les Congolais. Leader, toyambi ka na honneur. Sengona bakisaki bana mboka nyonso tozala kimia tole la vie na kimia. Bien na biso asa komi na mabele héros nationaux à tous les Congolais. Tozala biso nyonso ensemble elongo tolingana bolingwe continuer toujours. Merci mwana mboka tokozwa pe mwana mboka mususu mwana mboka mbote. Mbote papa. Tomoni olati bien mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ozali mutu IDPS? Na mutu IDPS. Merci mwana mboka tokoki koyeba kombo. Komona nga Trésor Lengo. Voilà mwana mboka tokomona lelo awa na stade des Martyrs. Mbula mibale ekoki déjà pe koleka mwandambo par rapport banda mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oyo boko benga icône ya démocratie congolaise atikaki biso. Liloba nini okoki kobakisa pona oyo moni eleki lelo awa na stade des Martyrs? Donc pour nous d'abord premièrement là c'est un vacances parce que événement oyo tout cela yango depuis longtemps. Pour biso qui passe que mutoyo penseur na biso, guide na biso, icône na biso, père à démocratie que 2 ans BMP qui exil donc il y a la souffrance makasi. Pour biso événement lelo ils ont vraiment événement historique. Donc parce que les habité mutunino na mboko to comparer na défunt président Etienne Tshisekedi. Donc Etienne Tshisekedi pour na biso ali nyonso tout pour na biso monument, penseur na biso, bibliothèque na biso, aki bena tout pour na biso. Voilà balandi na biso tozo pusa na pe malembe toyeba na kozwa pe ba mama bazali awa mwana mboka mbote. Mbote papa. Tomoni bino awa bolati kitoko na lolenge ya mwana mboka Etienne Tshisekedi. Boyeba na koyebisa biso nanu. Etienne Tshisekedi ako représenter nini pona bino ba mama ya Congo? Pona biso ba mama ya Congo Etienne Tshisekedi azo représenter victoire pona biso. Aza tata malamu. Tata oyo asali ke biso ba mama ya Congo tozwa pouvoir. Tozala lolenge tozalelo. Etienne Tshisekedi azo représenter bomengo ya mboka pona biso ba mama. Nini okoki koyebisa bato bakoloba ke azo mérité titre wana to qualification wana ya kozala héros nationalité? Bato oyo bazoloba bongo papa toyebi te totya bango na place nini. Komona mutu abundi bitumba makasi 37 ans oyo a souffrir pona mboka oyo po ete biso aloba lelo ke le peuple d'abord. Mais bato wana na yebite tokoyebisa bango eloko moko bazonga sima batala nano sima bazonga bato pona ko raisonner que Etienne azo mériter place wana. Merci mwana mboka liloba moko ya kobakisa par rapport à mwana mboka Etienne Tshisekedi. Wana za papa na biso tozo benga que père de la démocratie. Pona zo ebete soki tozwi lelo multiparti politique ezaka etumba o asili ko bunda pona tina ete population ako se retrouver na tina démocratie yango wana pona ngai c'est mon vie. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandia, Délivrance TV. Na zali awa mwana musala na bino
awa na stade de martyr bipai wapi toye kotika nzoto ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo azali père ya démocratie congolaise oyo bakobenga héros national mokolo ya lelo bomoni ebandeli pe suka banda na cinquantenaire ti awa na stade de martyr. En tout cas ezalaki vraiment esengo makasi mais kasi soki bosepeli na bilili wana boyeba na kopesa merci na mwana mboka Isaac Iel bopesa pe merci na mwana mboka Alpha Bombola oyo basimbi penza bilili lelo na kopesa merci na mwana mboka Marcel Wetu na RTNCD. Voilà bana mboka ya solo tozalaki vraiment na ambiance ya mokolo ya lelo bana mboka ata tokutani lelo te lobi tokozala lisusu awa pe tokokende na bino tina mozole po toyeba na kolakisa bino lolenge événement ezali na koleka pona sikoyo tokozwa mwa pause muke parce que masolo ekokoba kaka botikala malamu. Marcel OK ngape pona kende na sala montage erekei Merci bana mboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminés à kokanga fraude à tous les niveaux. Après Liwaya Lumumba, indépendance ezalaki lisusu te. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozaliwa na pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisaki Kabila alingi te baélection esalama. Umeya Kabila, umeya. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est dit umeya Kabila. Soki le 23, élection ezalité le 24, tosengi indépendance à biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.